Bonjour, bonsoir, fidèles internautes partout. Bonjour, en appuyant à 3W. Congo Ziboulami sur TV, votre chaîne idéale dans le Baka. Congo Ziboulami sur des Makangunde. Congo Ziboulami. En tout cas, grand merci à notre patronne Omba, la reine, pour nous Kitoko, azo fournir, azo pesa ba matériel, azo pesa ba financement et ça la vrai bien. En tout cas, Kinshasa, toyebi bel et bien que toujours traversé période il y a passation de régime touti na régime kabiliste to comme na régime ya Félix Tshisekedi donc opposition et du pouvoir ces derniers. En tout cas, to mena ki litmo comme kasi ko kita na ba parlement debout ko kita na ba regroupement politique et belé pour na tina kaka ko mener lutte contre le régime qui en place. Il y a notre président Aouti Koleka Joseph Kabila. En tout cas, bilongi belé boyeba ki yango banda ko mener lutte banda ko belé là. Nous allons chasser mais c'est Kabila. Nous allons lelo oyo kimi ekoti parce que les kina kimia na yango tozongeli kaka bango parce que bango nde bando incité bino à la violence bino ba diaspora bozaki wana ko telema par rapport ya ba propos bango banda ko tenir makamto ande ko leka na Kinshasa na yango to ambi pour na bino combattant moko de la place oyo azalaki tout le temps ko mener lutte contre pouvoir ezaki en place ya Messena biso Joseph Kabila na yende lelo bango pe batayi de pesa du pouvoir nde to bengi en tout cas to solo la te mais un peu ko analyser par rapport ya régime ou koleka na bango ba koti eloko nini ya sika ko bima eloko nini ezali pona nini kaka bango en tout cas to za tout notre temps ya osola makambango sans plus tarder aza déjà na kati na biso na pesi za mbote ndeko. Oui, mbote mama journaliste. En tout cas tout le monde a mingi na makambo etali de pèse na ba marche na ba lutte na ba mot de circonstance donc tout le monde a un peu trop est-ce que s'est présenté comme bonayo zaranani otali vraiment caméra. Oui, bon kombo nangai Dadi Mbenga nazali vice-président ya coordination parlement debout super lemba nazali combattant. Oui, kombo nangai Dadi Mbenga nazali vice-président et à coordination il y a parlement debout super lemba. Tout le monde a rayon la lutte en tout cas lelo notre président ainsi qu'à Félix Tshisekedi Antoine a eu pouvoir bino banaï de peste to ba combattant de peste ba impression na bino ezala ki ndenge ni pe boyamba ki message wana ndenge nini par rapport à jour wa proclamer qui est président. Oui, toyebi UDPS to bandilit leloté. Tosali 37 ans na Lituana, tozalaki na espoir, pe tozalaki convaincu que élection oyo M. Kabila a organisé que élection oyo toko gagner yango. Tozalaki na assurance ya makasi. Pourquoi tolobi que tozalaki na assurance? Tozalaki na ba témoin oyo to déployaki partout. Na étendu mobimba ya RDC. Tozalaki na ba témoin o to tchaki partout yango wanande ezalaki assurance na biso. Total à vrai dire en tout cas to lo bapena makambo ndenge sengeli ndeko na biso fayu lupuna lobi ke yepe azali na certitude que yem ta gagner l'élection parce que depuis accord à Genève population nyonso et kendaki déjà ngambu ya candidat commun. Mais bino botikala ki bobima ki désorienta ki na ndenge na bino en tout cas toyebi ki na Kinshasa la majorité ya bana mboka ba votaki ndeko Félix en tout cas Kinshasa ningana ki balobi ke bino bo signer ba accord bolobi que bozu 5 ministères bo pesa ndeko Kabila boina bo en tout cas na koloba ngo pena mingi te parce que vous avez information to boyi ke to mise à source parce que rumeur ça fait partie à source en tout cas balobi ke bo signer ba accord boyebi ke ndeko Fayulu a gagnaki boina boye en tout cas lelo oyo bino bana mboka bato ayi de pes bokomi kokumisa ndeko na biso Félix Tshisekedi na Kabila bolobi ke baza bandeko muto akomeka na ye boko simba ye en tout cas meka pe ko expliquer biso moi transit wana tozo yebate lelo bozala ki boye lelo bokombo eza nini lelo ni pende zo salema pena makambo. Bon mama journaliste nazo yebisa oboye nazo zonga nanu na mwa sima na makambo oyo lobi accord ya Genève. Na repesa au monde qui zamukie avant élection to monaki ba sondage ezalaki partout sondage ezalaki ya bisoté ezalaki sondage ya ba américain ba sud-africain ba salaki sondage na bango même
RFI et salaki sondage na yango Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azalaki toujours favori na ba sondage nyonso tout. Lelo okoki komona le premier de la classe batika ye pote bazwa muto azalaki le chèque na ebité eza makambo se yaki moyen tobeta lisusu lisolo wana eza te bana kini bayebi bakongole nyonso tu bayebi yango. Lelo ntango bokomi koloba o biso toyibi victoire ya ndeko na biso Fayulu me nakokamwa makasi. Kinshasa eza Congo te. En plus Kinshasa tozalaki kaka na 10% ya ba lecteur bato ba votaki sur 10% o ba s'enrolaki mais sur 10% bato ba voter ezalaki 3% ya pamba pour comprendre que bato ba votaki te na Kinshasa. Mais Kinshasa compétent bozoloba Kinshasa ngweza ya wapi? Est-ce que yo tambola kiti na lemba okendaki bandado okendaki Gombe bomonaki ba résultat omndeko na biso Fayulu azwaki? Non. Avant ochama kelele oloba ete ngai mutu na ganyaki mais ye la biso ba PV ezoka sa oboti bana no mibale ndeko dadi na kati ote la bino to bimisa ba PV ezaki mo imprudence mukesa maki parce que ba quitté ba kende élection avec machine à voter ou sans machine à voter yangwana imprudence ça par rapport à ba témoin ba lobi que ba zu mo retard par rapport à PV parce que ba mususu ba voter qui ba mususu ba voter qui mais ba zala qui vraiment la ba témoin te rolandi la bel et bien même un résultat ezo certifié bon par rapport à centre de compilation qui ba gagner mais centre ni nyango compilation au bino bozo betali solo pour réclamer et loko na kopesa mwa ndikisa moko muke na kei epa ya marabu naza na posa na sacrifier mutu na oyebisa marabu karabo ete il faut na la marabu photo ya mutu wana tala mutu ngali na sacrifier yeyo mais yo ozo réclamer et loko oza ata na preuve moko te bana mibale oboti bana no mibale na kelasi bana bazotanga mwana eliboso aelio ebiso ke mamanga na zui 62% mususu alobi te ngande mutu na zui ya zui te mais o ya 62% na azana bulletin o azoloba azo contester azana bulletin te okunzi manani. Bon, la vérité, celle, Dieu sait, hein? En tout cas, Ndeko Fayulu a gagné, Ndeko Félix a gagné. Qui dit mieux? En tout cas, puisque nous sommes contactés de ceux que nous avons. En tout cas, tout le monde Ndeko Félix Tshisekedi moi Mboka. En tout cas, le fils du pays, Maboko Pembe, à côté de pouvoir tous se contacter nango. En parlant de tout ça, tout le monde va encore au bino signé Ndeko Kabila. Balobi bo PC bo CD 5 ministères. Nazo betel solo parce que yo sa combattant au bunda pendant lutte auto. Ando mona yo, ozo réclamer makambo belé yo yebi pe solango avant to ke na ntili kolo kuna poto okendango pona bino to kokuta na ba acteur politique ya minene ya UDPS o lelo ba on va remporter pouvoir to soana bango balobi que bo céder 5 ministères est-il vrai ou faux? Nazonga danu mwa muke avant na répondre non na question na yo ndeko na biso Fayulu oyo ozalaki ndeko na biso to yambaki yo na UDPS oyo bato ba sirnoma yo soldat du peuple yeba koloba vérité kaka yo moko ozui 61% kaka yo moko 47% Senko balobi 62%. Finalement ozui combien pour mutu moko akoki kozala na 3 résultats te résultat liboso olobaki que Antoine Tshilombo Félix Oazali président Lelo son excellence abimaki na 15%. Deuxième ezalaki ndeko na biso Emmanuel Chadari. Mais ba résultat lisusu oyo ekobimisa Félix a commis deuxième. Tozo ebate ozo matisa rango okokalisa to ya dollar to ndenge nini to mekana nkoyeba. Accord. Toyo ki lisolo ne betami mingi.